Kalisus Maramba danger de ce beau ami BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site monene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver. Bandeko, abonné, balingami à BTV3 partout bolanda kabiso. Comme na bomesano, toyeli sous lelo pona ko memela bino ba nouvelle parce que tozala kawana pona ko obino bosenga kango biso tolukela kabino. Lelo tozali na tozui opportunité à kombela bino mosai na nzambe. Monene, puisque c'est lui monene parce que azali vraiment na tsomi na boanya ebele pour être nzambe asala kakati na ye kotambola epai na epai. Donc lelo tozi opportunité à koyamba ye a komi kati na mboka na biso na Paris auti Allemagne. Donc tokotsa invité na biso ezali mama Colette Ilaka l'évangéliste auti na mboka na Colette et na Cologne. Donc tozo yamba sikoyo to mekana ko beta mwa poke makambo nzambe ndenge ni nozoleka. Maman, bonjour maman. Bonjour papa Elvis. Boni. Na maman nzambe vraiment tout ça bien ça papa mbra. Ozui ko komela biso na mboka na biso. Oye kota la biso na mboka na biso na Paris. Na ye na mboka Paris. Boni voyage et l'équipe bien. Et l'équipe très bien na mawana ye na bolingo pe ensemble na ngolo na ye. OK. Ben to linga kito so ano quand même parce que to zo sala quand même musala munene pe belé. Alors selon yo est-ce que musala nzambe zo tambola bien ndenge nzambe abengisa yo musala ngo ezo kende na ndenge ya kimia na kimia nyonso ezo tambola na kimia. Oui, on le vit bien papa ceux qui nzambe muta bengi ceux qui nzambe muta tinda que ça dit que ye azali conducteur azali chauffeur et que molimo centre azali navigation ceux qui yo zo landango ça dit que ils tambola bien puisque conducteur de Jésus Christ asa recte asa rapé atambola pe na mobulute atambisaka muso obandi na ati bokoma na z ba muso na nzela na mipepe ba mbonge mi ozana assurance que ye muto otambisa mutuka wana. Donc, bon, comme à la destination, voilà. Donc, tout le bas qui vraiment dingue à autres temps, ça peut se rabiter, il est chauffeur, quoi. Oui. Le roi a chauffeur, en tout cas, hein. C'est là où ça toujours qui toque. C'est là qui toque, bah, moussousou, au moment que bon garé, donc, on dit, dans la condition, tu continuer le voyage. Bah, moussousou, au moment moi, mon pépé, n'ingani, on dit que non, il y a mon casa, mon cause à mon pépé. Ah donc mon pépé ceux qui tobenga sikoneti na musala ngo ba panne pezalaka ba problème ezalaka ba persécution za bitungi seza mais oza na assurance donc Christ azali assureur na yo au moins na lobaka ceux qui oza to biso kuna tobenga aoka na za na assurance aoka na carte wana batelanga délai ceux qui délai et solution na kenango ba ko yip ça que délai c'est mais assureur pour tobengi Christ. Alors bien on a Esaïe 43 ato koti na mai ato koti na mbonge na mai ya mozindo ata na moto makasi na koza toujours na yo voilà assurance wana yangwana eza foi tozoloba donc ndenge azoba na biso so totali pe na nani na psaume 23 je crois na verset 6 azoloba ke même si ozo tambola na vallée ya la ombre ya vallée de la mort ko bangelo ko moko te puisque ya zakati donc yo vraiment aux assurance wana naza vraiment l'assurance wana papa na assurance wana puisque na kuta makambo ebele na vinanga et loko mo esama ke foi wana banyata ngote ba longola pe ngote ba boma pe ngote c'est pour dire que oui lokola loba ki na que je serai avec toi je ne t'abandonnerai jamais naza la simali loba na ya kosa na yete puisque objectif na biso nanga ezake mukola ko ya kutanga
azwanga to kenaye. Donc voilà papa. OK maman. To nananu siko okoko pesa biso ata bitumba penza oyo na kati ya musala o depuis obandi yango ya makasi koleka. Oyo mona pinda ke branla yo lobi ke en tout cas na kotika. Po ekozanga te. Soki ezami bale to misatu. Asi moko peut-être ezaki ya koleka makasi. Tout ça devant le peuple de Dieu, maman. Donc, ozoko lundi, sa peuple de Dieu, parce que combat ils ont raté dans Zelango. Bitumba makasi na kolo bango na ndenge ya parabole, hein, papa. Dans le sens que to le bité otanga. Musala o tozo ba en tant que moisi. Ouais. Nazo ba en tant que moisi, bitumba eza tout à fait eza différent na mibali. Ouais. Moi si oyo aza onzambe aponi onzambe a pesi mission pour ça la mission mo quelconque et que mobali naye aza na titre té donc aza pasteur té aza évangéliste té aza pe là bani ni docteur té prophète na kati ya les 5 ministères. Ouais. Bitumba ya moi ça n'est tout à fait différent. Na ya moi si oyo azosa esika mona mobali bazana ba kombo ba mibali. Je vais m'expliquer. Différence ya bitumba ya Elisabeth na ya Marie. Hein? Ozo comment papa? Bitumba ya Elisabeth ezaki makasi te parce que Elisabeth malgré bazaki ko bota te mais azaki na mobali. Et que tant wakumba kizemi ezaki bitumba ya makasi te. Bazaki na Zacharie, bitumba. Zacharie peut serviteur de Dieu. Voilà. Elisabeth yo ko bitumba tant mwana botami apesi kombo. Batu baye ko tungisa yo ndenge yo Zacharie baba. Mais à ce point là Zacharie a komaki pe a lobby et si bitumba ya Elisabeth. Mais Marie Joseph baye bana kité. C'est quoi que kumba zemi. Aya na ngo ke wina zena zemi. Il a fallu que Molimo Santo intervenir. Donc bitumba na liso les gens makasi na niveau wana. Il faut Molimo Santo intervenir et pas Marie, à intervenir et pas Joseph. Pour na appel na mission apesi Marie akoma na moti na suka. Bon maman, mission ekoko mati na suka puisque sika tout le temps Nzambe azali, mission ekenda na oka kati na suka. Voilà. Parce que l'obie était sika loboko ne ezali, mutako ekote le misango azate. Yango ba ke tout genou fléchira devant l'Éternel des armées. Surtout na bosanité peut-être comme na Philippiens. Azol na Philippiens 2 je crois verset kobandana 1 kokitana 13 yango azol baké il a été élevé selon l'ordre de Melchisedec les sacrificateurs suprêmes. Ça veut dire comme on est je suis. C'est vrai maman dengo lobi ko bitumba wana lokola ye kombo non je suis azakati na yo et ko côté le matin frère kendeti na souka. Ezabo été maman. Siko totuni olobi nini lelo tomoni ba église ekomi balabala na Kinshasa na balabala moko komona ba église ata 100 na balabala moko. Est-ce que yango tokomi komona te na internet oyo? Bon papa ngala ko puisque de temps en temps pe ba message nanga et les caractères de temps en temps. Ben na ko lobake comment est-ce que je vais expliquer? Basi mibali baza na internet ko bazo sa message basi baleki sur bato bazote aller on internet soko zui 10 na sur 8 fois za la basi to 7 fois za la basi. Maintenant il faut que de koyeba ko tuna nzabe pona nizo sa mandenge wana basi mususu nzaba pesi bango recommandation na basala ba pesa message na internet basi mususu bazo sala puisque bazana zemde na zoba il faut abota be place ko botelizate église mususu basi bate yakate batelemisa bango basi basaki loko mokote siko moi so na komi na zemne komi na suka basi akobota il faut abota na lobake moi sa zemne ce qui est komi à terme ata docteur ayete akobota kaka ce qui colle c'est fungwami ekobota kaka akobima. Maintenant il faut ba méditer ba moi ça zo sa message internet azana église mais l'église ate yakate l'église a ça que loko mokote yango na zana séminaire moto ça na colonne ba invité nga thème nango ezali est-ce que Dieu peut utiliser une femme ozomona parce que makambo moi si à côté ya eza débat moko eza nini moko ko silaka te
Jésus-Christ est mort, il y a qui peut aller qui ça qui batuke. Moi si ozo kumba zemi papa ou a kumba qui on a le boumou. A botio, azanelo a salate. Est-ce que c'est possible? Puisque moi si mon taïbi moi na kati le boumou. Tous aura exemple à Jésus-Christ est mort. À quoi peut quitter le quoi la Nzambe a quitté la sete? À quoi peut côté pas mon bal pour Nzambe? Mais pourquoi il a utilisé la femme qui a côté le boumou? Moi c'est kumba et moi c'est botaye. C'est que c'est une femme ça, c'est une femme intelligente. Bon, moi, si on a beaucoup de tika et à l'obate, yé moutou, à fani na moi na liboumou, yé moutou à la salle d'accouchement, dans l'oba qui la fois passé dans Liège, que moi, c'est soit contre la salle d'accouchement, aza devant l'iwa. Soit il y a tikali, moi na bimi, soit moi na bimi, il y a tikali, soit baké ba oumbale, soit bimi ba oumbale. Maintenant, après Moussa, moi, c'est bimi la maternité. Qu'est-ce que la nation ou le peuple ou le mari peut dire à cette femme? Kaza zoba. Les femmes, bazana bilo, bazana kabo, bazana badonza ba pied bango. Mais ba loi ya mukele zo sa ke, basi ba banda ko telingana. On peut pas encadrer la femme. Nana se plaire na Mardoché ayebaki Esther, ayebaki likaboze quand Esther encadrer Esther ti bazu de délivrance à peuple mobile. Bon, toloba ke sikoyo maman, normalement c'est l'encadrement qui manque. Vive expérience nanga, na ko ba keza encadrement mutezo zanga. Parce que vraiment mission wana ya ko pesa message d'internet pour peuple yo kamu. Parce que ce total est bien. Ce total na kati ya parole de Dieu, tout le monde que na kati na mukolo oyo bato ba ko mona Jésus-Christ na kunda. Qui abimaki voilà. Ezaki basi. Voilà. La première personne ezali basi. Eza Marie Madeleine de Magdala. Na Marthe bango batu ba monaki makamba ondenge salamaki. Comment lelo yo siko biso basali Nzambe lelo balobi moi c'est à côté até moi ça kosa eloko mon côté. Nzamba pa mbolo papa le vice-président na pour partager message à calamité likam tozo basiko on a expliqué OK basi mususu batindi bango basi mususu place à kobote zate aller akenda na internet pour makambo za ngofa bimisango likambo ya Marie na bandeko na ye baninga na ye soko tali na Jean bazo expliquer Marie yé moko muto akendeki. Soko tali na Marc ou bien na Matthieu bazo expliquer bakendeki na groupe. Alors na tuna kinzame pourquoi ezaka message moko ndenge ni Marie akende yé moko côté mususu bakenda bato. Là le Seigneur m'a répondu que ça premier appel. Et un appel personnel, et un appel collectif. Puisque tant batuni bazo tuna pona nini, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Ça veut dire que bango basi batubaki comme on a makambuana de mukolo tombo ezalaki vide, c'était pas un homme. Non, c'était les hommes et les femmes qui avaient découvert makambuana. Tu as la révélation. Bon basi wana soko tangi message basi ata bakendeki bazo Jésus qui savait bango loko muso par rapport à ça qui Marie. Parce que Marie ta bakendeki yemoko liboso ake yemoko, c'était une femme. Abangi teke basoda bazana na nkunda wana abangi teke bascrit basu bazunga kuna bakobomanga. Donc elle a dit que c'est mon Seigneur na lobaki Maria bato ke lukanini elle cherchait la paix puisque kimene bakunda ki yango et sengoni bakunda ki yango. Alléluia. Ezalaki penda ndengo wana papa bakunda ki yango pour kende ko luka il fallait akende yemoko. Alors tango ake yemoko akuti libulu vide basoda bazaki wana amu atali abandi kolela ake ko bisa ba disciple ake benga je crois Jean na Pierre que Yesu ba yibi tant ba ye bo yibi so ndenge zalaki ba disciple mo ba kota ki mo ka tikela libana muso ko kota ba moni ba ndimi ke oui ba yibi Yesu ça dit que ba bosa ni révélation nzamba lo baki ke Jésus a baki le troisième jour na ko c'est quoi na mutu zalaki te ba zongi na bango mais la femme atikala ki wana azolela azoluka atuni ba ange amoni ba tumbi ba limina kati na zi ba sel na za benga ba bibenga ba ange na za ange église. Donc Marie ba mona ba ange église atuni ba passer azoluka kimia na ye ba ayituni ba ise bino ba tubo zui ye bino ba tubo tango atali na sima moni mutu amoni ipona ye jardinier wana atunda ke femme pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Il y a dit, oh, ce que yo motozui, tant ba bengi na komone Marie. C'est là où nous sommes mariés fungwa maki pour ayebi mungongo wana. Aye ko ba ke c'est lui que je cherche. Et ba yebi c'est que kende koloba yeso bi ko simba ngate. Po na nzoto na zanango oko simbate.
siko mama ntango balobi nakati yo maloba nasuki na esika yo olobi wana olobi balobi na ye kende koyebisa bandeko na nga ke tokutana na Galilée. Siko kende wana mama eza nini exactement? Batindi mutu ti bapesi ye bwasala nini pas que de quoi annoncer la bonne nouvelle kaza suna faire mabeli aende ko lobali lobati oui mais pona nini lelo totelemela esika wana parce que biso toteaka bato bazotea pardon basala nzambe bazotea selon ce qui est marqué dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu révélée. Oui. Sikoyo, babi, que personne ne change l'inspiration. Parce que c'est l'inspiration de Dieu. Mais les lots, pourquoi nous les hommes, nous voulons changer cette inspiration, et pourtant cette parole, elle est claire, maman. Place on a au lobby nini, na basali anzambe o ba telemele likambo wana ke basi bateate. Papa Elvis, c'est ça likambo ya révélation siko tozoloba. C'est ça likambo ya révélation. Tolo basiko e bazapaka parole parti wana. Na comment koloba mingi que l'eau prend la forme de la vase qui la contient. Oui. C'est-à-dire que muto akoloba que moi c'est à côté ya te moi ça akoloba te ye mo kayebi pourquoi zo bandengwana. Puisque la même femme batika ke l'église a yemba. La même femme batika kaye akede ko évangile ya libanda. Amen. Là pourquoi nga na pesa toujours témoignage nanga papa que likambo que moi ça côté nzamba lisanga na tika on a bango souté puisque moi sur le coup la Marie à l'époque jamais ba ko ndimele que Yesu mtatindie puisque il a fallu Yesu na moi na ba disciple na moi cité et là on dit Yesu ça qui tant ba disciple ba yoke ba kena ba mi balé ba kena nzala Emmaüs non kuna ba les femmes nous ont fait étonner ba yebisi biso que pour ba doute pour nzamba Yesu ko lobela jamais moi si Yesu ça qui na landa mais cette fois-ci là lobela qui moi si alanda qui va confirmer message à moi si wana tout à fait Thomas aye alobinga soki na moni loborote na ondima te yango tolobaka buka mona buka kwikila. Qu'est-ce que j'ai compris que ce que ça otinda mina Yesu a bengo na kombo na yo alobi sela na mission oyo ataba ndimeli yote akoleka na sima pa confirmer message wana tolo basiko mama tolo basiko atanga kesika moboye na balobi na Isaïe 43 à partir du verset 1 je crois tiko kitana nani okotangela biso ngona no mama Isaïe 43 Isaïe 43 oui verset 1 alobi je crois ô Jacob yango te maman yangwana ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé voilà ô Jacob celui qui t'a formé ô Israël ne crains rien car je te rachète. Cela veut dire que ayeba qui paie moi si ayeba qui paie mon bali parce que c'est lui le créateur, non? Papa, tout qui n'a pas le bâtard mais balobake quiconque. Oui. Est-ce que baloba moi c'est tout mobile? Qui donc moutunyoso? Et puis surtout zoni likambo ya circoncision. Ouais. Qu'est-ce que nani nzaba ki ko rectifier? Pour ça il va que tant mazo ba circoncision nzoto, ni bali ba comprendre té. Ayoko ba siko yeza ya motema. Yeza ya motema na moi c'est mobile bazana mitema. Eza su ya nzoto te eza ya mitema. Et likambo ya mwasi na landeki leki na nga prophète Damien Nzamba pambola ye alobi eza likambo ya sacerdoce. Eza nango likambo bato bazo eza likambo ya sacerdoce. Alors place on yako opeza ngi sengo pona zaki na art dernièrement pas passé Willy Niamba. Tamazo yamba basé na Nzambe abi maman ko yota za na kati ya sacerdoce. Alors ngai kamusa kinga pourquoi alobi ndenge liboza maman évangéliste mais il alobi mkwana que c'est une seule qui est dans le sacerdoce de l'Éternel. Mais il y a une explication et pas prophète Damien. Alors, il y a un sacerdoce. Tout ça, il y a Lévite, il y a honte. Tout ça, Lévi, Bonaboye. Il y a Yesu Sikoyo. Il y a Yesu librement. Puisque bon maman, tozoko kende malin poto chité. Siko tolingi to yeba le fondement siko ya nyonso wana parce que personnellement il y a beaucoup de contradictions na basali Nzambe. Je sais pas, nous dirons basali Nzambe abiso à Congo ou bien basali Nzambe nyonso parce que ce total ici nous devons être inspirés par la parole de Dieu. Ça veut dire que nous n'appliquons pas la parole telle qu'elle est. Voilà. Puis c'est ça, que c'est Marie
Bango, c'est la femme qui a été envoyée. C'est le Motaliboso. Mais non, ceux qui battent au Yamokili, qui ne sont pas de Dieu, Bango nyonso bazali inspiré na parole ya Nzambe. Balobi, moi si athée, moi soka athée, c'est un sacrilège, moi si soka athée, et zabon. Or, Balobi, une femme qui est autorisée, moi si fois elle est autorisée par son mari. Mais, c'est quoi le fondement, base il y a ba prédication na biso, to vision pastorale, il y a biso Congo, to ya monde entier, ils amabe. Bonga na koloba ki eza na deux tendances puisque eza ba pasteur nyonso tout o ba kangama na likambo ke moi sa côté ya te. Ce qui est que bango nyonso ba kangama na ndiko ba ke vision e beba. Mais eza na ba pasteur oyo baza ba épouse ya Jésus-Christ. Tozo ba likambo ya mwasi. Et Christ a ko ya ko zo mwasi. Mwasi ya ko zo eza ya nzoto te. Tozo comprendre non? Maintenant on parle de la femme sauvée. La femme qui est l'épouse, qui se prépare, na koya ya Christ. Pour les tali moi c'est une balité. C'est quoi la chose va passer baza ba épouse ya Jésus-Christ. Akoki ko ina muninga na épouse té. Akoza peut contre moi si on a musunité. Parce que ngana ba toujours pour comprendre l'église en Zambie, il faut comprendre moi si. Pour comprendre libala ya likolona Jésus, il faut comprendre libala oyase. Alors Christ a dit aimer vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est un mystère. Oh, si vous avez une révélation, vous allez comprendre où ils sont. Et là, on a dit papa que moi, si vous avez affranchi, moi, si vous avez sauvé, vous avez une limite. À quoi vous avez la loi? Par exemple, à Esther. Pourquoi Mardoché a Lucas qui nous sauté? Puisque Esther était la reine. Moi, si vous avez épouse à Jésus-Christ, vous avez les portes. Bako télé pe banzela te bako bloqué te puisque mobali na ye afungula ka porte wan qui est Christ qui est la parole vivante. Esther ayeba ki na mission na yete ayeba ki na rôle na yete ayeba ki ni na ko sala te mais tant Mardocha sungiye aye ko comprendre que non naza juif donc naza sauvé aye ko ba que non j'ai la puissance de Dieu en moi aye ko comprendre na ko utiliser le loba oil. Alors, elle a travaillé avec Mardoché. Parce que vous travaillé avec maman, il n'y a pas ma batté. Maman, on va sauver. Maman, on va dans mission. Église de Zotomboam. Tolo Basiko qui est le problème qui est là parce que beaucoup de pasteurs ils travaillent pas avec des mamans sauvées. Comment je vais dire? J'ai dit trois choses, hein. Si, mais Ngana Landi Sikoyo, Ngana Landi, la femme qui connaît, c'est qu'elle a au-dedans d'elle et c'est qu'elle peut, mais Ngana Landi Sikoyo, ce qui total maman, on dirait la sommation de tout ça. Il faut que moi, ça la sauver, parce que ce qu'elle a sauvé, elle contiendra les deux autres voilà. Parce que si elle n'a pas le salut, cela veut dire qu'elle n'est pas sauvée. Ça veut dire que bon, mais non. Tokomi presque na suka ya émission na biso. Sengo vraiment ezala ki mingi na balandi ya BTV3. O balandi yo na bitumba oyo surtout to sololi ndenge to sololi na baye. Bachak obstacle pour na bouteille ya basi. Mais les lots, si au fongoli, moi, bah, tu es belé, peut comprendre. Tout suite, moi, bah, preuve, parole en appui. Mais non. Le bano a sous Kezanini, selon combat oyo. Et puis, selon ministère, on zamba pession. Le bano a sous ka. Et là, qu'on a coco le baquet. Ne bandeli ya création, je crois, nzambe tango. Tango a créé qui moi c'est a créé qui mobali babi a qui ko bimisa mukuwa mu code na lobaka la fois passer émission mon que so tali code eza a e bomba motema eza protection awa alors tango azo qui code wana eza mukuwa eza musunité mukuwa eza makasi e resistaka ce qui muto akufi mukuwa ekufa kate yango Joseph aloba ke ceux qui boko kende
Ce qui nous a pas visé, c'est-à-dire que la femme, c'est l'os. La femme, l'église, est stable, et koufarate. Alors, nous avons une image à Moukoua, wana pour ça la moisi, pour ça l'église naïe. Et moi, ça a image église au spirituel. Et ceux qui battent comprendre l'image wana, c'est-à-dire que moi, si wana aza aide, aza yemoko aide, aza na aide sur Saint-Esprit, donc double aide. Moi, ça a besoin kaka, ba sungaye, ba lakise place naïe. Jésus-Christ a envoyé qui papa so tali, marche à Jésus-Christ. Il est venu pour récupérer la femme. Il est venu ayaki po ayaki sabasi ba continuer ma soumouté non ayaki po appelle sabasi valeur na bango aloba que non tu es utile. Alors yangwana tozo ya ba sai na nzambe to ba tout ba comprendre valeur ya mwasi tozo ba mwasi oyo ayebi valeur na ye o ayebi eloko azala ngo o ayebi qu'est-ce qu'il peut faire, elle peut faire na sena moyo yo. Basunga ye so pas yebi na noté ba lakisa ye parce que c'était pas yeba ki te ba ki ko lakisa na Mardoché. Moi ça za muto ko piétina raté parce que l'église de Dieu ça sur na valeur pour moi si pas na valeur na ta on. Et là ko lo ba yangwana parce que l'église azol ba église par rapport ya corps. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. On va toujours ko aimer moi ses amis. C'est vouloir le bien de l'autre. Qu'est-ce que Christ a fait? Après ça il m'a bimba na ye. Ami pona moi si na yeke l'église eza yo ezanga. Alors so azola na papa ke bolinga. Alors toza pe na besoin ba sunga basi. Moi so ayebi identité ba sunga ina liloba nzambe. Et loko na za ngo besoin ngwana moi ça za faible ba telimisa ye ba yebi capacité moi ça za na ngo ba sunga ye po asala musana na ye ndenge nzambe alingi asalela ngo. Merci maman to tondi to pamboli nzambe na temps opesi biso. Bandimi Abi TV3, merci. Tozalaki na bino évangéliste Colette Ilaka, oyo yamboka ya Cologne. Tozwaki opportunité ko yamba ye kati na mboka na Paris. Donc siko kozonga mama, yebaki na Abi TV3 ba yambaki yo pe sa mbote belé na bandeko nyonso, oyo ba kolanda biso na kati émission oyo. Et là, je me permets, ya koloba na bino bandeko, abonnez-vous encore massivement na BTV3, boko raté makamba kito côté. Quant à moi, partout vous nous suivez, oyo boluka ka eza devoir pour nabiso. Bo senga nabino c'est un devoir pour nous pour na BTV3. Nga mosayi nabino moto pamba Pierre Elvis Bronzac nazalaki nabino na kati na émission oyo pe na lobi nabino. Merci et au prochain numéro. Merci maman. Merci papa, bye bye. Allez bye. Yassika les sous maramba danger de ce beau d'amis BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto bana partout bana monde entier. Balobi sita munene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver.